nakoloba edino image film we continue kaka frapper bango na film edino image elona osenga yo chicote bango edino image manja sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Y'a Patrick Marois Vendi, mon mari espèce. Y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen agence hôtel, je veux dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, baby agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant la service ébélé, routine dans la carton, routine dans Bilamba, et puis Tozali na service Moko Futimbongo, Moutaza na Kishasa au traitement, au Futimbongo, Moutakufi na Kishasa Bakokundaye, Kitoko, chez Patrick Malouavengi, Balobi, service Kitoko, Soro Ngo Oumela, Foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo on est kara awa, po bilo on est comme kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kenda kara awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Rue Léon numéro 25. Bala potence aboye besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Léon numéro 25 Oumela na biso ba papa mama bandeko to ye tozolo ba Léon na micro ya Edino image tozolo ba pona journée ya biso ya le 30 juin to yebi ke za fête na biso ya indépendance na Congo tozolo bela parce que biso toza ba orphelin de père de mère to kufela ba sœur ba petite sœur ba grand frère et tout to bi pona journée ya le 30 juin tokutana biso nyonso na église Saint-Laurent et ça na gare de l'Est pour te partager souffrance na biso le 30 juin. On est tous congolais, on est tous zaïrois. Donc aux amala ming tokutana to solo la to partager ba peine na biso. To bengami bandeko ya basi ya mibali ba maman, ba papa, ba jeunes garçons, les jeunes filles tout doit être sangana pour la journée le 30 juin to kumisa mboka na biso, lo kuma mboka na biso. Très chers compatriotes, un seul message pour ce vendredi. Ça dit message à Moko avec notre frère Oyatikarabi Sota Zalramso na événement sur Claude Moussa événementiel. Vendredi Oyo, tozo rendre hommage na ba mémoire et à peuple congolais, c'est-à-dire tout le grand de ce pays, de notre pays qui est le RDC. Ça dit tant tous les grands, et ça même peuple Oya Bimaki Nanzela pour la liberté ya mboka. Oyatikabiso, artistes et musiciens Oya Bimaka Nanzela pour la likamamboka. Oya Salara Marampo Namboka. Politiciens, tous en papa Tshisekedi wa Mulumba, Bangunz Carlibond, papa Mwando Simba, papa Wemba, Strevo Senyarkos, King Kestere Menea, Mère Malou, Mama Pauline Nzongo, c'est-à-dire tous en battu nabiso et belé oyo boyebi ba main miso nabiso e bimisa, mais pas ces arana monté, mais parce que Kokabwana ils aura toujours passé. Vendredi oyo, tous en messe. Na côté à gare de l'Est, wana na église Saint-Laurent, Tozalawana, à partir à 10h, non pardon, à partir à 18h, Tozalawana na église, et aux Wanango tenté, Bissoyon se doit battre Nzambe, parce que qui Nzambe pour la rater, Tozalawana, to rendre hommage na bande Konabisowana, et puis surtout artistes congolais, Tozalawana, Bino Boyebi ke Bisso zaba leader d'opinion, Tozalawana, toute tendance confondue. Tous allons pour nous rendre hommage
et aux allez sengo mingi pour na mboka na biso ndenge to bundelaka yango to rendre pe hommage ndenge etumbango ezali. Merci beaucoup, ça c'était la parole de Sam Tshindou monsieur Samuel. Tango to kolanga wana to koyepa Gisèle Mama Loboko juste na boulevard Ney numéro 39 to zalawana ndenge to sangana ta musupe mo acoustique ya bien ozala auto adoucir ga mo température. Sam Tshindou monsieur Samuel. Bon bandeko bino nyoso oyo bolingaka président na bino Etienne Tshisekedi Claude Moussa les grands événements à sali messe munene na kati ya Paris ezali le 30 juin vendredi le 30 juin tokolela papa na biso Tshisekedi kuna eza na église Saint-Laurent na gare de l'Est tosengi bino tout bato bazali wana ali monument biso tous les 30 tozala kuna. Malgré ça, Rangerier Moko Félix Tshisekedi a osalate pour na nini mais azonga Kinshasa. Mais sengeli mututu alingaka papa Chichi, boya propos papa Chichi na bakundi ete mémoire na eto la kisabatuke papa na rotika la immortel na motema na biso. Yango le vendredi le 30 juin à 18h na Saint-Laurent. Moi na to abengami na Paris na province na France, na Bordeaux na Toulouse, boye belé les grands événements Claude Moussaï na mokasi ya ba Micho Wanjo, la Ricardo Lumba Kozala, Manu Louvaka, Claude Moussaï, Bobino Moro Bokomona, Wadeni Moulamba, Banani tout ça, Dekisha. Alors bon, nasuki pona lelo nasuki boicha. Bana kini bana poto c'est parole di beaucoup tampon au bandal c'est Paris c'est bandal biso ko 5 sabato comme la biso mo mesano. Ke balana le na bamboko ko sopa yo parole du mois. Bana nyonso ya kisasa monde entier Europe, Suisse, Hollande, Amsterdam, wapi partout Paris, Belgique, tozana messa messe auto-organisée na événement Claude Moussa organisé ya baliwa ya batuna biso nyonso ba grand prêtre ba kufonet ba mère Malou ba Bei Kanto ba Riva Menga ba nani donc ba fina biso ba kini keste mené ya ba papa Wemba ba Madilu système ba Pepe Kale y compris vena biso prêtre de la nation qui se quai du Wamulumba Oyo le 30 juin jour ya indépendance ya Congo tokozala wana na gare de l'Est na église Saint-Laurent boya wana eza place ya kobunga te eza événement du siècle Oyo venanga Claude Moussa événement à organiser yango pour honorer tous les morts oyo bakufa y compris maman na biso pe nakati donc tokozala wana ngamoko représentant égal ya bandalunga na kozala wana pour représenter prêtre na biso Bei Kanto oyo akufa bana bandal boya bino nyonso eko yinda mabi izaka ndenge moko tozoba ndenge na biso ki Micho wanzo otukoloba izaka événement moko tozolela vie na biso papa na biso aboni mingi pona mboka na biso quelque chose ake nzambe moko ayebi ninga saka la bana Israël azoki Moïse pour kende pour Josué ya netumba donc azu papa Tshisekedi pour pena Félix Tshisekedi siko yemo aya pena netumba ils a toujours na un jour boko futa biso pe to futa o pe to sala un jour to futa pe bilo pe bosa un jour bo futa mais c'est pas grave to lela vient na biso tozo lela toujours ti ko kende kini to lela pe to lela un jour et si là peut m'arrêter aussi là mais c'est pas grave tous a toujours biso moba na Congo toujours pas Edino panza sango Congo ako panza toujours yak bomba sango moko te soko yepa na ko bomba te ako solola biso tozolela tozosolola tozolela iza pasi et restaurant Ewaka chez maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya mngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba. Chikwang, Conga National,
C'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Et là on a Goloba. Et dit de l'image. Film où continue kaka. Frappé par on la film.